merci mingi papa Jean Idese na radio Lisolo na communauté tout puissant. Donc en fait nous avons refusé déjà mboka toyeto tosangana poto luka solution pona kobimisa Congo na biso na occupation na bombu ya barwadi akita na terrain abunda biso to prêt à accompagner mais toza prêt à conformer moye bote na bandeko bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision Lisolo ezali toujours ya bino DSV Diana sous le photo de vous pertale moto toujours na kati ya bato ya solo bandeko lobby tozalaki na mboka ya colonne esika ba combattant ya monde entier basanganaki pona koyoka na kozala ensemble tozala tata moko mama moko biso nyonso bana ya Congo soki tozali éparpillé tozali na bosanganité toko réussir te yango esalaki réunion oyo ba combattant basanganaki na colonne lobby pona kolakisa unité pona kolakisa bomoko pona ko combattre banguna oyo ba s'occuper mboka na biso masolo ya lobby ezalaki kitoko bino moko bomonaki ba image pena makambu oyo ezali kolekana bandeko na ngai na koyebisa na yo ndeko na ngai bino bandeko oyo bozali ba fanatique to batu ya division na réunion ya lobby ya ba combattant balobaki yango bien que pas question ya division totika batata oyo mibale Honoré Ngwanda na Monsieur Etienne Tshisekedi bango si babundi bakokisi oyo bango bakoli déjà yonde konango kokisi 40 ans 50 ans disi koyo kaka kokumisaka batata yo moko koki kotelema te bandeko nyonso tu oyo kotelema toko soutenir ye tomoni ndeko na biso Freddy Matungulu na mboka États-Unis akiti alobi a postulé na élection présidentielle 2016 ye wana kiti na kati na Kinshasa pe akutani na ba leader politique nyonso tu bazali ko sala échange ya maloba pona koyeba ndenge nini tokoki kokumba mboka na biso. Alors bandeko na ngai yo ndeko oyo fandi kaka ko multiplier ba vidéo ya haine ya critique ko critiquer Monsieur Honoré Ngwanda Etienne Tshisekedi wa Mulumba me bandeko na nga tozali ko luka unité na moment oyo pamba te mboka na biso na tangu oyo ekomi vraiment to komi na problème nini to komi na ngona mboka na biso na minute oyo na mboka na biso na minute oyo to komi na problème moko oyo na majorité présidentielle bango nyonso tu bazali na kati na kipelekese banda batu oyo ya G7 babimaki ba démission ezali kolanda na kaka lokola mai lobby samedi Apollinaire Malumalu abe ye auti ko démissionner lisusu na kati ya Seni oyebi ke ye mtasalaki président ya Seni na 2006 yende mutu a proclamaki Monsieur Joseph Kabila comme vainqueur. Alors na 2016 oyo bacheki na mutu ya Seni nde azalaki na poison retardé na kati na nzoto na ye esika oyo a remarquaki akendaki na Afrique du Sud po ba traiter ye ba traitaki ye azongi na Congo mais santé zalaki kaka mobulu mpe a signé kokende na États-Unis po kaka na ba traiter ye mais soin na ye poison leki makasi état de santé na ye zali médiocre à comprendre que non ba empoisonné ba bomi mpamba te apesi bango ki bokonzi mais ba bomi mpamba te azali makambo ebele na kati na ye oya koki koloba yango ba démission ezali kolandana na kati ya majorité présidentielle pe na kati ya Seni. Alors na minute oyo na ma source d'information ba officier militaire oyo bazali ba paya bazali déjà kotindika basi na bango na bana na bango na nkita ya Congo ba mbongo ba biloko ezali kokene na Rwanda misusu ezali kokene à l'étranger ba homme politique misusu ya majorité présidentielle bango pe bazali ko bimisa bana na bango po bayebi ke mbutu to bulu yeke ezali koya na mikolo ezali koya.
Alors yonde konango fandi kaka na distraction ko sala ka ba vidéo ya haine ko critique kaka au lieu tozala ini poto bengala monsieur Joseph Kabila na pouvoir wana bino kaka ko multiplier ba vidéo ya haine ya ko critique kaka ko luka ba division na moment o pas question ya division. Mutu nyo surtout congolais nyo soyebi kazali congolais mwana mboka esengeli na ye aya to sangana l'union fait la force mpambate to soutenir opposant nyonso akobima soki tozali makasi na soulèvement populaire ndenge tozali ko lancer ba mot ba combattant lobby ba lancaki ba mot soulèvement populaire alors bande ko na biso obozali kolanda soulèvement populaire e ko salama na bolingo oyo biso tozali na yango mais soki tozali ko tinda ngwanda loba Tisekedi aloba bango déjà to tika bango si basali ya trop tozala posa na bango bazala ba conseiller mais pona ko diriger biso te alors yo peuple congolais si ko zali telema pona mboka na yo po lobi mboka na yo ezala libéré mais na tango ozali kaka na makambo ozali ko sunga biso te to ko kende liboso te to soutenir congolais nyo surtout oya ko bima tozala na sima na ye to tika ba division o collabo o boye mais tozala ini to bengala monsieur Joseph Kabila mpambate na yebisi bino bandeko na kati ya majorité na minitio yo kolenge ezali likambo Moïse Katumbi bomona yango blague te mais masolo ezali ebele likambo ya Freddy Matungulu bomona yango blague te likambo ya bopoza nyonso bazali ko telema to luka libération ya peuple congolais pambate trop c'est trop to nyokami ya trop mais tozala ini to luka unité kati na biso ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vos pertales nous toujours na kati ya bato nde na tiki bino moto zali na mato ya koyoka ayoka oyo zali na mato ya kondima motema ya kondima andima oyo zali na motu ya kobomba abomba pamba te Kongo na biso ezala libéré na tiki bino bye bye.